vous salue, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Miguel Niema, Solo la vérité. Vous s'abonner, vous s'abonner, vous s'abonner. Kunani bape sarabasangwa bien, ya kimia, pour na artiste nabino et puis pour nangai. Donc voilà, je vous embrasse. Alors ici pour Miguel Niema, suivez tous la page Solo la vérité. On est ensemble. Dans la compétition de musique du monde, musique n'a pas sous-présenté. Hier, Bozako paie sa place, il y a musique ivoirienne la Liboso. Mais aujourd'hui, soyons fiers. Fallait pour pas décrocher devant tous. Alors pourquoi vous continuez toujours le même discours, Marius? Moi, je suis désolé. Ilamba utegwa na motika. Ilamba na mpomo. Na materiel. Bonjour fidèle internaute, bonjour bana monde entier, bonjour na bandeko tout au balingara vérité, na bandeko tout au balingara indusa. Merci beaucoup na soutien bana Kinshasa comme d'habitude, botinda linga ba message bana Lubumbashi, bana Matadi, bana Boma, bana Mwanda, bana Maluku, bana Kin na kata Kinshasa. Merci beaucoup pour le soutien pour le message na bino. Oui, c'est linga yambela biso ya télé Miguel Niema, chef wa télé nzemu na Kinshasa awa. Et Zobet a marqué confinement dit. Na bagi na osala bino plaisir bana Kinshasa ba Congolo bazana kata kin o bana naka indusa. Na oyambela bino chef a télé kunyanga. To beta indusa nzembu na ye et puis to meko sola na ba vérité o ezara maïze ba sola kati ya victime to meko zomo a précision. Biso na bino ensemble très cher internaute. To beta indusa lelo na mokonzi a télé kunyanga. Mon conduit valable, il y a 13 à 14 ans, chef d'orchestre valable, donc balongo là était non ba changer ni suspension à move, donc valable chef d'orchestre. Indou salelo eza elengi ba warrior bo s'abonner, bo partager. Donc tant bozo tala, bozo partager pour tozo yamba mon conduit. Après vous on c'est à télé na F victime. Allez-y comprendre que tozo yamba bena donc mon conduit. Donc tant que tu as la même moment où tu es là warrior à même moment tu as na groupe tu as na groupe ça la plaisir tu as la manette na film c'est grâce à vous warrior oh bolinga indusa c'est grâce à vous tout balinga la vérité à télé kunyanga chef to ko ta télé pour na bagarre boule ouais yango zaka boye des so confinement ouais confinement désolé quand il confinement ouais confinement ils sont les qui nango pour na banda c'est juste na penser na batunyo so bazwa ki ba problème ndeto kangama ki na parler za la ki vraiment esengoté quoi mais yo c'est bon déjà les contraintes les quand même contraintes les normal les injustice les mambo salemi de partout mais sinon biso et tozali mais yo ndeli santé na yo bana famille toujours mutamasu mwebelete soki na sengi nzamba pesaka na senga nzambe ke aba moment auto za bien donc biso ye famille kitoko na yambio la demande ya ba warrior ba fanatique na bino o fala pesa bango nero a respecter bango benga bango ba warrior grande famille ya effectivement ba soutenir na bino de loin et de près parce que belé ba na monde na Holanda yo na demande na bango surtout ba na Kinshasa na comprendre
Kinshasa basenga ata plus de 50 textos bata Kinshasa mais Miguel Luka chef à télé asali nzemu ne bien nzemu wana bato bazolinga ngo master mo bazoyoka ngo ezala ba congolais musu nakata kimba kanyo tshela mutu asa Miguel ngasa kanyi nzemu wana eza nzemu bien donc demande ya ba warrior o ya Kinshasa ya Congo surtout de ba isinga no Miguel biso chef na biso à télé toyoka indusa toyeba niveau ni azokendele makambo est-ce que la stratégie nyonso ici à Bombi Songo et surtout côté promotion ba episina na tout ouais merci beaucoup na ba warrior nyonso nazo penser vraiment ba Playboy pe ya Fally Ipupa Kin na penser na Wonder Nteko et puis na Alain Eganda voilà donc biso toyeka ko to pesa indusa ndenge zala kaka nzembo eza déjà na marché amour eva donc eza nzembo moko eza bien filtré oyoki son otali image d'accord donc ezo trahir te eza clip mo ezo trahir te na 4K donc ezo trahir te na 4K donc bien réalisé en tout cas merci na Aigle patron na ngai encore pour la deuxième fois à tout seigneur tout honneur na boaki déjà donc butayambo. Mais obi ke mutu wana oyembi to surpris ya biso toyebeka ye mosusu ke boko oyemba na biso mpe pasta padum peti moto na nzambe tokayese mosusu oyembela biso Ben Willy les Gabonais les chefs fantômes qui sourient mais toza surpris oyoka motu mwa asika na monde de musique na biso non nde nganda tete ngana oyoka yoka na ngai ouais Miguel ouais Evan Tumba donc ngana benga ba magicien na nga quoi ba magicien na nga donc yo ba tu numéro créer mais oui mais ngai déjà ba tu na ngai tout ba tu na nga balinga ngai donc ngana musicien kala ndeni na rosala ba tu asikati ouais po ba tu belé ba salema na ba tu ba sala bango bongo ngai ngape fona filtrer côté mobo et po ba Evan Tumba bazala ba bive onga les propriétaires. Donc il faut bazala ba Eric Kidumu Di Pepe Ngouissani les beaux garçons de London élégance que quoi voilà première partie na biso chef à télé Mukonzi poto kota na ambiance ça la ba warrior bien et ça la ba sero ba Hollande biso ya ngeli ça la ba warrior et ça la ba ngobu ça la ba bien bon ça la biso pena voix no ya filtrage journal ya bien ça la biso bien so zo yemba neti nga ba cher de pour les télé manga so Mukonzi à télé zo yemba. Donc avant hier, Batikana remercier Abed Dachou patron Bogos. Abed Dachou patron Bogos. Il y a ça politicien qui est cédé. Et puis Banakini va y singa. État de droit n'a bino bokanga ba politicien s'il vous plaît. Boluka ba politicien. Boluka ba homme d'affaires te. Abed Dachou a non politique donc botiki le biso Abed Dachou calme. Azo laisser ba congolais, azo foutre ba congolais. Salaire ya wesi ko na 280 € keba. Abed Dachou patron Bogos, merci pour tout comme soutien à Moussika. Vous êtes dans un poutot de canisso Abed Dachou, merci. Pour Simbote na Doris Kala la demanding top modèle Moutuyambongo. Merci pour tout Doris Kala. Et Lodi et Fefe na Hambourg, merci Mami et puis Ben Willy les Gabonais, puissance mondiale les seuls fantômes qui sourient. Voilà, on peut se payer. Ben Willy. Ben Willy, au moins une promotion, c'est un membre belé Ben Willy. Donc ceux qui est l'équipe déjà en Zela Bigé. Ben Willy, on bien un Gabonais, mais pas ni paye à voir. Ben Willy. Mais alors, on a des musiques. Ah, au trouble à bongo, cerveau et comme ya bébé, et comme il cola, disque dire continue virus, Alex. Sors nanga kozala poubelle, Jeannette na Lucien Kofo, banga business. À télé. Accompagner toujours na bandoto nanga, yeah. Demputu nzuzi na fedo mansosa. Oh, moi c'est Sébastien. Et quoi? Wana bolo yang. Bolo yang. Et oui, que ça lui fait plaisir. Au bêtis sur à Kala déjà. Voilà, il a Kala et ça lui bien passe pas d'um petit moto na Nzambe aigle mangère vient en merci pour tout comme soutien et puis Moutunangai Paulo dos Santos guerrier na kati Angola Paulo dos Santos puissance na minute na kati Angola d'ailleurs beaucoup dit ouais mais voix non on a dit que voix déjà bon en tout cas voix oyo Nzamba pesanga yango voix oyo na yemba azwa temps na yemba pembeni ya Taboulé, le monument de la musique congolaise. Oza Kirkilum donc eza nazala musicien kala penza ngai. Et pas Papitex. Ouais, na talent la ta sikoyo na vraiment na aigle.
Donc ce qu'on dit aigle, vous autres à dimension déjà donc voilà. Mais soyez on accompagne les bien. Obi ke koyoko ya ba bomba kala aigle na koyoko na nzembo. Oh Sali Eva Tumba, ça des choses différentes. Et vous ne direz pas Eva Tumba, qui est bali moko boy. Bon, on a déjà dimension il y a exploitation, nga moko nazo pour s'exploiter. Voilà. Na dimension moko to comme siko parce que comme siko ba single. Voilà. Donc na single c'est-à-dire aigle aza na besoin ba vedette pembe na ye. Voilà. Donc aza impresario na biso asali de la sorte que apesi biso temps yo mo composer musique salela sentiment na ndenge olingi yemba ndenge olingi bwaka batu na yo donc mais décision eza décision ya aigle ye moko to eza bino mo proposer que to yemba proposer bino donc ba nzemu na bino nga na koyemba te na kobwaka batu te donc quand tu fais na clip te c'est très compliqué la musique na bino so changer bien to comme na niveau ni wala ba américain ou to ba indus ba américain et puis ça ra mutu ne bazara ne yo moko sala makamno tu ya cheka pour la promotion. Donc, tu as déjà produit dans la belle, il y a patron à Bisso. Donc, en fait, l'album il y a Liboso, tu as la libre parcours. Dans la chanson qu'on a obligation du jour. Atana m'empêche, kokanisa vina yo moto na linga. Cerveau rappelé que na bossa ni obligation du jour. Ozali na pouvoir ya kolobisa ba pimeli mongongo. Nazangi mongongo koyebisa yo ke na lingaka yo. Patrick Bachelon Paka. Oh, mi pimeli misu Patrick. Oh, mona kolela nangaite. Donc, Oyo, parti on a auto ça mi balé et ça patron a intervenir sur place. Mais na tour Monique, on est bimaka et belé ceux qui 20 quelques de chansons. Donc, tour à Monique stratégie faut changer. Donc, Moutupenda zo ma papou. Apumbo na motokina mo na motokina évidemment na motokina yo mais na label na ye puis poids na ye PC studio mais faut bima sonde ka bosalo ba sa mombonda non oyo so bima mais nzembo faut bima so sa mombonda fallait azate na kati ouais ici azolo baka ke voilà boyo ka nzembo ya télé amour eva mais bah yem tazo propulser mamunio so promotion tout et puis na longwete parce que le problème a ezalaka ceux qui mutazo qui au sala c'est ka longwe mais biso tozaka na bo mais tozo ko œuvrer na groupe jour par jour ko ya pe bo nzembo na ngai pesi contrat na Gabon a pesinga ba musicien na ke ko beta donc c'est voilà idéologie ndenge ezali et puis eko salema à tour de rôle donc na ti na muta suka beta ngongi na mouvement et comment donc ça le panier circule voilà mais attendez pourquoi amour Eva ouais amour Eva et ça histoire il y a tonton wana il y a Joanna il y a Mutumala Moana Evan Tumba donc ça moi histoire mo boye et ça là qui na kati ya love na donc tellement linga moi si na mingi donc nana Maki. Donc tellement ba louange, on a bien louange parce que na profité pel sous na lobake eza nzembo moko yé na moment confinement. Batu bazo banga. Est-ce que nzembo batu baza makambo coronavirus ne yango eza na actualité. Ngabi non. Ngaza télé kunyanga. Fona bimaka pona consoler batu o bazu ba choc voilà ba choc on dit que na ba confinement ba les belé aussi. Ba problème so no eza na ba couple belé ba so la confinement si ba kabwana. Les to so no ba bala muso comme ezongi. Elle a bala musu bazolela, elle a bala musu ebongi, quand on a confinement. Papa na maman bonneli, papa bonneli maman, na ba confinement. Le risque à la dimani top modèle, yo aussi qui toko na mer, yo kuna pepele. Douve moe ni na mer toko, quand on connaît mais c'est tornade, yepé na mer toko. Maman Philbertine Samba, moi c'est docteur Samba ba olegate Marlène Makiba maman Alvin Maya Pio. Maya Marlène Makiba. Ça dit bien dans le moment confinement, mais on dirait dans la banque qui a confinement, on a une atelier de confinement. Comment on fait la promotion en période de confinement? Il y a des problèmes, mais ça, il y a des lobby qui est vraiment il faut à la force. Tout ça, quand on a promotion, mais il y a déjà que Nzembo et Ndimami, Moyembi, Ayembi Nzembo. Non, mais je n'ai pas plus de 50 messages. Mais oui. Donc, il y a des gens qui ont suivi, qui ont primé les aigle. Nzembo, comment ils ont accepté. Comment on a battu vraiment sur 200 messages d'oiseaux.
j'aime 200 au moins à moi bateau 10 15 20 bazoa oyebika bateau wana eza normal tant sous 5 ya bateau nde ba yo que la musique ba lobi ah eza non bien té c'est normal mais résultat na biso eza vraiment très positif donc etikali kaka bateau tout baza na retard pour s'abonner na page ya YouTube ya F Victime. C'est pour ça na F Victime que na chaîne ya YouTube fa. Ezali na F Victime. Ah ouais. Donc ba warrior bo kile na F Victime. Bo s'abonner, bo yoka musique za. Motema oyo ezangi amour eza lokola molimo ezangi nzoto evantumbo komisinga errant est-ce que ozoyeba remède nango eza motema na yo tala ndenge nakomi kobela tala ndenge nakomi kosila olie nakonda nakomi kose dissoudre ndenge mungwa na mai nazosila susi ya eva awa sikonde soko olelaka lela soko osepela yo 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 imaole mawanzolele inimation ya nzoto yo Pierre Tombalke botia foto evantumba enzambe bandela mokili oyo na droite à Jésus nakufela Eva nazokoka te koyoka ke vantumba kozonga te yoka makambo nazali awa comme une sentinelle nazoluka interavi na yo maya miso ebongwani kafe nazomela mpo nalala te ye yo kozela te maya misongo ebongwa na site po yozonga okokuta na se dissoudre ye yo. Ah non wana ezosala eza plaisir na Serge Lima le valable. Bravo ba warrior bo ki mo continue nga zoyemba yo sala nga bien nga zo score live mais mo continue amour ya Eva au par exemple ni nga mabete ko boîte mo bona na Cameroun ba visiter po yo bete la bango yo senga pe ka mise à disponibilité ou bien au soir mo continue ça déjà programmé pe que ba ko bien pe la boîte mo ko bande ya programme par rapport à ouais yango nalobaki na un moment qui et ça c'est quoi mise en disponibilité officielle c'est-à-dire et ça déjà ba cop musu ntaye la nga patron parce que tant musu ko ba atteindre nga il faut ba atteindre patron nga alobaki siko voilà bien élaboré structure ezali déjà pour na label ya F Victime pour na ba artiste o bazana F Victime biso déjà ezalaka soko zui cop na yo au monde qui est à copter au eluka ba problème ok ko sala officiellement si ko ndenge ça na yebi ke ba retomber pour biso ba Abidjan e ko ya ba Gabon e ko ya ba Cameroun e ko ya ba Lubumbashi e ko ya Bobo News voyez aza bongo donc aza manager na ngana Lubumbashi Bobo News donc na yebi déjà ke mambo ko ya ce que ni c'est pas pour ça ce qui est mouvement biso toza na structure mouvement na biso eza na plus de 53 artistes. Donc c'est fort possible, le mouvement on est capable de la scinder en 3 groupes. Donc capacité il y a aucun de ces 5 photos qui na artistes musiciens, aucun de ba musicien bazali. Ouais. Bon ce poster même date vendu pas na concert et moi quelque part. Bon le problème est ça na que invitation to production et que ça là déjà négocié avant. Donc ça na moment on a des bakotala date nini bakocha ba faire ko ya ngai date nini bakocha ba faire Elmar biso tozala na poto awa au mona Elmar azana concert mo na Benin tant mususu poto 5 personnes ba kenaye 7 personnes ba wuti na ki donc groupe na biso na c'est 10 ans oyo zo mo ke groupe circula baza groupe na biso F Victime en action F Victime ezo kende partout F Victime ezo betatina ba Bercy ba Arena F Victime beta ratina ba Polo ba États-Unis côté kuna partout ba Canada na moment oyo batu ba vanda ba sala ba rep na kin
babaluka wana biso totambolaka 10 ans nyonso oyo tozalaki en mouvement. Mais atelier kunyanga nzembo eza kitoko nayebi te ote promotion wana conseil kala opesa yango bato baopesa kaka kocha baeffort kocha balar même baénergie marabutu mpona promotion ya nzembo ekende kitoko mpoza nzembo bato balingi yango mingi bato journaliste bacamarade journaliste surtout na congo bamaster nanga bachroniquer esina mingi tozalaka so numero ya tele bajournaliste ebele bana numero ochange bawhatsapp ochange et puis oyambaka biso mpona pasi donc biso journaliste babenga atele nayebi te s'il vous plaît mokonzi pesa numéro na yo bandeko mosusu baotana biso ya bajournaliste to bawario mosusu botindela bajournaliste soki mouvement ezongi kini numéro ya tele yango wana bawario mosusu bawaki na mposa mpe bosololaka na ye mwa bastratégie mwa banini esalaka bia tele bawario mwa sante bayokaka mpe ya live yo wa whatsapp ya ngamo emona joko na pasi ngamo petit na yo emona joko na pasi mais soki na se rappeler bien yo muta liboso ya ozonga na voiture na banda lobenga tina siège ya move mpona yamba bino tu wana ba 2005 moi volontaire ya 2005 ngiri sila ya tele voilà Mercedes pour rouge oyo ozona banda miki wala hotel ni c'est na banda na hotel oyo zinga na voiture te ti kuna na video rep vidéo tikinga na ezali plaisir au moins c'est vraiment ba motivation moko boye ateli ba plein yango ba basket ba kitoko ba jinga ba espoir ba TV5 ngara makambo mais ateli on y la esprit ba wa on dirait Hermo. Ouais, merci. En tout cas, na moutinyo sa yamanga abenga bona yambate. En tout cas, tant musu sezaki na ba raison mo. Donc mutalinga joindre ngai sikoyo eza na sur WhatsApp. Donc plus 243 90 344 21 09 plus 243 90 344 21 09. Donc en tout cas côté pour na komela ngai surtout se présenter pour batebele au moins azui numéro boye déjà mutu oyo a emakati achana c'est juste pour embêter mais eza je sais que batu o ba ozana besoin bazwa numéro na ngai eza pour ba komela ngai basala ba suggestion donc na oyamba bino quoi omoni même ngani na fonctionner boye fait na nga télé les qui habitent rappelé mbona bon mukolo bini eza juste conseil malheureusement ça devant caméra ba émission nga presque mona na linga ngo na ba éviter na ba batala rabiso mige lelo lobela boye mige lelo sala boye na ba warrior en gros mona mige idée aux andé to sala no idée mutu mo be boye ba nité bokutana petit mais aussi temps décortiquer leur mot ba pèse c'est très important pour population donc batu musu bazaya malamu ba ndenga yo ba idée bien motivation pour na makambo tout bien et ça là aussi qu'on a bien sur le sur na pour mon les autres développer on pose activité au mouvement à la musu avec affaire non et ça là super mais le autre ils ont juste 20 minutes pour nous le lancer mon biso amour et pas sous qu'on a chassé votre qui consomme ngo donc c'est à quel point on se pas bon en tout cas na rolo baté qui nazala ingra parce que c'est la chose la mieux faite au monde. Donc ngai nazala na epke na travailler qui na chansonnier, na travailler qui na parolier, na travailler qui penga moko. Et ça juste jonction et ba aider et ça na kati ya. Ndenge ka. C'est moi na kati bongo na 3 ou 4 personnes de non, 3-4 personnes au moins plus ou moins qu'on travaille nzembo eza banani. Ezaka pona ba parole te. Nzembo et bakoki tokoki ko kozana ba thème moko to yembela nzembo to yembala nzembo mais mutuna muta oyemba na ndenge na ye musique ezala composer partition faut bima na musique wana et puis voix et faut tala ba ligne nini yo faut yembela donc yango soma ke nzembo eza kitoko makasi parce que na 8 ans ya retravailler lokola maestro Alex choix maestro donc clavieriste na biso ya on a lobaki Elmar azana ba artiste autant mususu bato bakanisa ba nzembo ezobima ba okendo zwa soki ba côté paradis bazui ba arrangeur ba preneur de son biso travailler na Elmar na lora effectivement ba preneur de son ba électronicien baza wana ba électrique autre batanga na classe ponga vraiment na dessiner tomate na zwa temps ya dessiner tomate donc bato mayele baza na effective voilà de tout ça la dokumbela msana biso voilà atelier kunyanga ça dit que je na plaisir pour ta non chouchou na mokolo ya lelo mais bete biso mon histoire moi c'est tout le monde a fait la fin émission déjà 20 minutes le vidéo est plus important au show mais ça qui cherche le show
Amour Eva, suka na ngumba, suka na chanson, ba wario boke consommer na F-Victime na YouTube na chaîne ya Voandu bo na ngoza wana na chaîne F-Victime alors bo partager bo tu vas commenter bien et c'est là qui a été caché na biso vrai bien. Combien de temps déjà au chef d'orchestre? Ça fait combien de temps? Donc depuis 2006. Depuis 2006 naza wana. Donc eza na ngote ki ta mususu naza wana ngande mutaleki groupe nyos na mayele ngam mutaleki groupe nyos na makasi non. C'est juste naza na respect et engagement. Yango sala ki soki na lobby batu bayoki, soki na lobby batu basaleli, voilà quoi. Donc ce tokolo ba peke à part Empire je crois na Friza eza na groupe mokote o eza na ba départ moki depuis 2006. Depuis le départ, on a un système, les bons chassent les mauvais. Donc, tant que la formule la crash, on a ce qui est YesPel. On a YesPel qui est la Mingi. Pour s'abonner pour Amour Eva et qui est toujours donc ceux qui m'ont mal à moyen, tant que on a posté, on a au hasard, on a se sentir moi mon boulot. Voilà. Et on a plus de 14 ans de nos abonnés, il a fallu que le chef d'orchestre vienne les tenir et puis... Les tout-puissants chefs, les souverains pontifs. Voilà. Donc, on a pouvoir les Vatican. On a Vatican, donc voilà. Toujours amour et va, les nazolo bakaka, bana mai, bande konanga, ba camarades, ba vie. Donc, Nzembo na ebike, Rochero Akenda. Donc, pendant les tout derniers musiciens engagés dans Friza. Donc, la salle est un peu maillée. Donc, il faut na côté en application pour na moni. Ma père est belé, bazo se retrouver. Drapeau RDC, logo na yango, botielamo Eva. Moni ya dollar, na place à Franklin. Botia photo et Vantumba na Anvers. Vous voyez, bah te belé, bah simba dollar, bah ça la dollar, mais bah bate, mpaka mondele o bah tia na katiwana. Kombo na eza Franklin. Vous voyez, bah te belé, bah comprendre en cas. Na ibisibino nzembo ya Eva eza suka amour Eva, eza suka na plaisir mais na osengela yo na le posting na bango na bato ba simi réseaux sociaux côté communauté congolaise. Na sengi na les news des stars Soro Mabiala. J'ai l'impression de dire que Eva tombe na page na yo, j'ai l'impression de titre qui tout. Na sengi na Kinshasa makambo vient na Yves Malou. J'ai l'impression de dire que Eva, j'ai titre qui tout Kinshasa makambo Yves Malou. Bato ba simi réseaux sociaux Facebook na communauté congolaise. Na sengi na Masalanga Adolphe Kosa, tonton promo en direct de Londres. Tonton Kosa en direct de Londres. J'ai l'impression de dire que Eva tomba. Tonton Kosa vraiment. Tonton Kosa vraiment. Na biki na solo na na promo. Il y a la mystique, il y a la soirée. La solo là na yo tonton promo. Le micro ça la promo. Tenga na ozora numéro fona benga tonton promo. Na ebité quoi. On a 5 Facebook next time. Pas voilà biso tonton promo. Donc place wana na donc na sali donc na rata Yves Malou qui chasse à Makambo. Motema nanga ezalaki pays ya 2 habitants. Nati kalinga mokolo kola linzaka na mosapi. Papi chapa komisinga incomplète. Devise na biso ezalaki amour. Tous les jours avec Patrick Bachelon Paka on s'appelait affection ya Anto Miguel ultra sexy. Jean-David Kambote, bive onga lepro. A troublé nga bongo cerveau et commis aba bébé. Et commis locola, disque dire cotinde virus. Alex, sort nange kozala poubelle. Jeannette na Lucien Kofo, banga business. Accompagné toujours na bandoto nanga. Soso bokola ka jamais mwana libata ata akufela ba parents. Aziz Makoukoula référence à l'Ovnanga. Archil Vakala Sakinzango le roi. Jean-Jacques Demé Vincent Moussiko. Donc on a évité quoi. Voilà, ça les bisous sous la vie. Donc on a raté. Donc bah wario va consommer. Donc bah wario. Yo côté ko katé non. On a raté. Mais bah focal to somba. Ah.
On est une seule marmotte sur le somba. C'est ce qui va faire tout pour le somba. Nabanda, moi, pousser à notre Mais vocal, non, comment il y a la. Ouais, donc, naïbi secret, il y a ça la vocale, il y a retouché parce que la vocale, papa soga était ni amoké. Pour bayo kayo. Et puis, aux aura très intelligent, quand on va voir nos côtes, on va banga. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Wana eza juste pour il faut na lobaka merci parce que ya musala na zo sala ngana sali na présenter ba truc ba lini ba nimi. Donc yango ba bo consommer ka bo s'abonner vraiment là. Et puis ba liba sur na Instagram. Donc à télé kunyanga 23. C'est juste pour être en contact na ngai. Voilà. Merci. Ça dit biso chouka na plaisir. Merci ba internet tout balandi biso. Beau s'abonner, Roi Bilamba na Angola, merci pour tout comme soutien. Batu Angola, nous ensemble comme d'habitude, bon on doit chroniquer ce qu'on a moi trop pour Moussala tout ça nous sommes bien donc c'est pour cela Batu Angola besoin de droit pour s'abonner pour tout le monde à la réalité tout ma ramboto et les photos dans temps réel. Attendez, pour faire la staff na yo ya Panama, mais qui n'est pas États-Unis dans la famille là, on va c'est tout les États-Unis. Ouais, le Canada, tout va Kenny Charleston, presque Tukuzu, Patrick Ilanga donc. Ouais, merci beaucoup. Natesi famille Nangaï na Washington, Adeline Kounyanga, Céline Moussangue, original, Yassé, Tina Lokundo, la Pessi Bongo, Davina Kiwa, Scarlett Felder, donc Mimine Jibou, Namen. Et puis Nathalie côté à Canada, tous les cas, la PC Mbote, presque Batbaza, Kelly Charleston, Prince Tukuzu, Patrick Ilanga. Donc Boza tellement Boza est belé. Donc merci Nabino Nyoso et Nalinga Nabosana. Or riche bongo na States, Nabosa Nipete. Baudry Yang Rich, Wazolan Zimbu, Jaris, Bana Papa Simon, Bana Fumouan Longo. Donc c'est bon quoi, tellement vous avez belé faire gagner la merveille, et Jiki Tengue, donc vous avez belé Patrick Bachelon Paka, Grand Prêtre Van Toumba. Donc dans ma solo des autres photo poser Grand Prêtre Leva. Outil les millionnaires. Voilà. Ouais, Mara et Tcheli. Oh, Azana, la Belgique. Ah, la Belgique. Ah, tu peux se la Belgique. Belgique, 10 mois, on a beau-frère Nangaï Moko. Donc, voilà. Voilà, les gens qui sont sur la, et importer les gens à Moureva. Et ça, les bichons vrai bien à Warrior. Allez-y partager cette émission. Vous partagez un zémo, il y a chef Mokondi à télé. Donc, il y a le roi boss, le roi patron pour faire la voix. Donner ça va bien. Roi télé déjà, bah 4 quarts. Ah, s'il faudrait te mettre à ma solo à quart. Moi compliqué, te mettre à quart. Il va chanter. Ah, certificat d'enregistrement. Voilà, peut-être être bien sur l'émission. Vous s'abonner en plus dans Sur la Vérité TV. Là, si vous nous nous na roi na pesi mbote na ba mister na ngala na roi ba soutenir les prix roi. Ba tia nga pour la musique ça na bien. Parfait Bodif vient na biso via ba Brazzaville belé côté wana. Merci Parfait Bodif, merci na Titi Carmen na roi. Merci aussi na Master na ngai Mike Tonto Bio. Merci na Tanguy Kolo. Et nalingana bossa na Patrick Image, lauréat ya Mibali ya Njili. Ah Patrick Image. Donc na pesi ba Njilwa nyonso, Voilà, ngana na yambi nanu batu na ngai na pesi bango mbote na Njili parce que naza nga adopté na Njili. Donc naza adopté na koma pe Njilwa donc. Oh, solo koma changwe. Na koma changwe. Fait. Ouais, c'est des koma changwe. Kitoko. Ça les biso vrai bébé. Pesi bana chango tumbote. Tokobi na moko ya ministère fali pe na chango donc on dirait yo mo na chango. Ina muswa na pe chango. Te fona sala recensement. Il y a des artistes qui sont dans Azakuna, les tout puissants chefs, les souverains pontifs. C'est grave. Mais bien Bananji. Ouais, d'accord. Surtout artiste Nabango, renommé. Donc voilà. Voilà, ça dit sur la plaisir. Tu peux se millions sur pour finir. Dernier message pour nos Bawarion. Bawarion, Nyoso, Batunos Balinga, Aigle.
ngai naza na ngai kaka motu oyo lokola Zaché oyo asimbaka boyebi kaka histoire ya bible na ye mpona koteya te donc ngai nasimbi na ngai kaka elmara na nsima na odiembela kaka odiembela tika elmara na bato bazodiembela ye na kati ya chambre ya jo asali nini adiembeli kaka kuna me ngai sikoyo naza na visibilité ya kodiembela donc nayebisi yo donc trop donc toujours bajour eza amour eva bato baobimisa na bango te amour eva bato bazobanga o confinement tokodinda te biso toza signé marié confiné nazali wana donc sans problème quoi kitoko voilà merci au revoir tout le monde à la prochaine voilà Suka